ya star mona na troyo. C'est tabac donc na salamate donc makamba barbecue na Luanda botikela ngo Vila Nova boloba sute. Muito bem, eu gosto. Mwana kaka sali kaka baba. Na maintenant Zelango depuis 0 heure, c'est-à-dire que na salle de pendant Zelango, c'est-à-dire na Tony Samine son fort là na yogi ba donc ba chanson moi dégager à 4 sur vraiment. Donc maestro coup de chapeau pe na staff sombre toujours na Simano toujours. Ao grande maestro Fabregas pelo lançamento deste grande disco e dizer que cá nós, os angolanos, recebemos este disco com muita felicidade. Lekani kitoko peso continue pega kolekana kitoko diana lienta bebele na lembiango kutu musu na tiki kuna fona mema na pale zebele makasi yo. Na sepeli ka nde maître lo bakinde pasali donc maître betela nda suba doute musala na sepeli pour nda bayu mateto moni boulot de sepeli pena makasi donc nzembo mo yoki nzembo rumba moko rien à dire donc ozawa Ben Willy aza mutu moko a mutema munene azo ede biso. Ah, vraiment, c'est pas facile. Nathan, oh, ya elanga. En plus, na niveau ya Luanda, lelo mardi, plein au ezar pour la Fabrice. C'est comme d'habitude, hein. Sentiment nangai na déjà épave na moyen déjà que album ils ont promettre. É prazer de ver jovem humilde a subir uma vez na vida. Nesse álbum que me cantou mais. Encore maestro, félicitations, vraiment. Parfois, il y a des gens qui ont vu le maestro, c'est game Kujarati, pour consommer disque. Blaguité, bon, il y a maître Mbi. Bandana Kombwana. Kyrios Gujarati, mais c'est du trop. Kyrios Gujarati, mais c'est du trop. Quand on est posé là, il y a un cible, l'album du maître, donc on a senti pas de quoi. Bisoba maestro c'est peno kati pena mai peno santi pena ko komba maestro zo bima na kati ya makila bo Nandenga mabete e usangolano me fala portuguesa bucaro balobi www.angola ultima ora nandenga idéologie site zaka moko ezami balete na ye na kata Luanda na moni vitesse na moni matériel na moni ba vie na moni bazotala boss abonné ya ye moko ingénieur bravo te betele bravo bravo wana www.angola
Angola Ultima Hora. Émission, Ultima Hora. Ingénieur, bravo! Bati ailleurs, et mon voisin, malalié, et mon voisin, Bonjour, bonsoir, Babi. Mbote na balandi nyonso ya kati Angola Ultima Hora précisément na kati ya One Cultura oyo etangami na nga moko Silène Baofeta Babi votre fidèle présentatrice Silène Baofeta leo tokutami na mardi juste na ngandama Monique na Roi Doze na occasion nini ya sortie officielle ya album ya cible le DG Babi le DG le DG nde makam le DG année passée tozwaka Zegen le DG a toro tozu cible mingi kutu ya lobezate to sengaka ingénieur Trudeau bravo pesa biso déroulement to mona comment set taba au plata nzanza lobaki e ekota to mona ndeni ba bomela biso set taba wana ingénieur Trudeau bravo pesa biso déroulement to mona ndeni bazo boma bantaba bi set ntaba babi pesa meli bango tout to mona ba 3 taba pe me to ka 10 mais pesa mika kama eso fabrication esimba na maboko ya plata nzanza na vie na ngamo na bossa inte Fabrice de Bruxelles na bossa inte ingénieur Trudeau bravo pesa biso kati to mona koma bazoboma ba seti ntaba L'album arrive le 2 juillet. L'album s'appelle Cible, mise à jour. On va mettre la rumba à jour. On le dit ma baffe comme on dit. Sarkozy villageois conscient. Ninga makambo bali lelo to bomba mutute meto bomba ndaka taba. Sala ka ke o sala mana mite. Ninga si l'album de maître to pesa makambo. Ka Tanzania za na déjà makambo kitango ba bango. Soko lia ka muto ile. Donc sentiment ko yongele la nzembo sentiment le la taba. So za bato ba la bonne musique. To pesa tande déjà pour le bibi boye. Yango la Tanzania se sacrifier ba makambo ba taba ba ni talaka to ba villageois. Faut lire ba biloko na ndenge ya naturel. Surtout ça na Monique chez nous na Monique boulevard des stars. De même si ma vraie chérie, ma villageoise, na ma villageois ba la bonne musique. Bon il y a déjà tout démarrer déjà tout bandi. To tell you news tout gratuit. News c'est gratuit. Bon il y a déjà pour sur le place banda to za na ninga banda pour ça katina banda ba polo ezali ba makambo to ezali déjà. Biso date démarrer musique ezo pesa ba tabango bango déjà on sala makambo. Donc to fungoli déjà la porte ouverte yo yaka na ka soko zani mobalo oyo zo mobale ofele soki pozani mère oyo zo peka mère ofele bo lelo nyonso ezo fele tala ka mona sika bo zani lelo cible to cible ba DJ Sarkozy villageois conscient. Kati One Cultura nde makambo ka mtelali bino mabauti komona ndeni baoboma ntaba babi ntaba te me bantaba bino mabauti komona nde baoboma seti ntaba nde ba prometaki seti pe salami bongo sikoyo toasko libanda bino mabomona nde public yango ekende ndeni peuple fan Fabregas etondi ana kati nganda ma Monique ingénieur bravo. Donc pour nous aussi ça temba public pe aussi ça temba peuple Angola Ultima Hora pe ça biso déroulement ya kati tout monde ndeni na mouvement ya kati ils ont marché. On est ensemble les DJ Sarkozy.
nazomwaka mingi na kati ya Facebook. Paolo de Souza, il y a Blondine de Souza. L'homme à quelqu'un. Quelle fidélité. Paolo Junior et Paolo de Souza pour la fidélité. Encore une fois de plus.
J'espère que notre image à carte c'est pendant plaisir et pas vient dans mon Fabrice de Bruxelles et pas vient dans David Luté et na Bosente babi promesse ya promesse ba ko ça so ko ça donc ma solo pendant c'est que la lia faut que ba ko ça promesse no peut ça manger si on continue toujours na carte one culture à cause comme ba interview ba talibanda et ça manger et pas vient dans mon Bosente plata nzanda ba binzamba c'est taba so bo moni c'est taba na carte ba beka Fabregas ah plata nzanda solo la qui est Libosa Monique Anna mbele bino bafana ya maestro Fabregas ndemino bomoni lelo sorti album officiel ya cible ndemino bomoni balati lati ba polo ya Fabregas que makambo eza yango te bonne nuit. Bonne nuit maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit ici. Papa, sentiment na pour la sortie officielle album à cible. Ya na sepeli ya trop talaka album na biso penza ya Fabregas. Biso wa fan na eto ya penza na Monique. Sentiment nini ozana ngo pour la sortie officielle album à cible. Sentiment na zana ngo ndenge bimi boye sali biso bien. Donc on a sentiment makasi pour l'album na biso. To soutenir album. Maman sentiment na. Ya makasi to ki ba single ya bien Fabregas ayembi vraiment. Comment il est au mot ça moi bien cible. Sentiment na papa concernant l'album et la cible est sortie officielle nango. Ah, ya liboso félicitations na mabosi Maestro Kujarati Kero eti zegeme. Talaka soldat Noël Kasseti na kata Walonda awa sortie officielle à disque toujours vraiment awa. Merci encore Maestro, félicitations vraiment. Bafan na biso bolinga villa nofa bolinga Maestro zegeme Kujarati bo consommer disque. Blagité bon nimelanga maître ayembi ndenge za boye. Moko ba chama ko sauter. Ah, comment elle est au mobile mouké ça moi ja. Na mona Gilles moko za mabete. Ah, c'est bon. Bonne nuit papa. Bonne nuit. Sentiment na concernant sortie officielle album à cible. Bon, il y a le bosso na remercier ka Fabolo Maestro donc na ndenge pena album ebimine toyoki atwala pena babeki awa donc ne façon na yoki la banzembo. Donc tala kuyeku taratara na été. Donc ça biso bende sengo toza pena na Monique donc babeki ya somo ya danger ya dégâts ne toyo karaba dégâts championnat donc ça biso. OK, merci. Makasi. OK. Merci vraiment à tous. To continuer toujours na carte d'interview na biso. I
noite. Tudo bem? Estou bem. O seu nome? Elisa Felipe. Elisa Felipe, quais são os seus sentimentos consoante o Matabicho de hoje? Gostei muito, não esperava desse, como nós temos um problema. Gostei muito. Olhando nas câmeras. Gostei muito, não sei dizer. Tá bem, mas conheces o Fabregas? Conheço muito bem. Tens ouvido as suas músicas? Muito bem, eu gosto. Mona Kakazali Kakababa. Tá bem, e consoante o novo álbum do Fabregas, Cible, quais são as músicas que tu mais gostaste? Eu gosto, até Mona Kakazali Kakababa. Aí tem Epave, tem Biloca Novelas, tem a nova música do Ben Willy Le Gabonais, tem Nzotoyo, Bozomona. Não ouvi dizer, mas quero tanto ouvir mais bem para saber. Tá bem, muito obrigada, Elisa. Ok, obrigada eu. Obrigada. Tchau, um beijo. Boa noite. Boa noite. Boni. Très bien, calme. Boa noite. Boa noite. Boni, papa. Kitoko mama yo. C'est pour la première fois que tu m'as Fabregas. Ah, so linga wa mbote. Mais on a massa. Golina ye. Apesi vela ngai Christian de Cornes mbote. A on a des longa ibi. Sentiment non concernant la sortie officielle ya Cible. Ah ouais. Bon en fait album Matre Kitoko. Si to bimi to se déplacer. To za ebele. Ba vela ba rama kanene ba pegi ki ala ba DJ Ken. To ye pona album ma tellement Kitoko magasi. En tout cas courage na maestro. Fabulo yo yebi goto donc matete toujours likolo. Biso bana matete yo. Donc plaisir à trop yo album maboye. Ba couleur rebelle, mambebele na kati. Ba mélodie Kitoko, tempo Kitoko, ça biso bien. Merci. Ah, tu as Rani Stress Maestro. Ah? Rani Stress Maestro. Oza nani nakati ya Villa Nova. Naza villageois parmi les organisateurs ya barbecue oyo na Luanda donc. Parmi les organisateurs, parmi la Platanzanza na yo no. Platanzanza ngai donc biso vraiment tout ça musala makasi na bande ko mususu o basongi biso pe indirectement na ba tout ça na ba pe musala directement donc tout ça mo belé quand même. Si ko sentiment nyoza nango na sortie officielle ya album na bino ya bana Villa Nova Cible. Vraiment na sentir neti bon. Na ebité ta album de maître Kirus Gujarati Cible balo. Bandana kombwana. Kirus Gujarati. Monsieur dit trop. Kirus Gujarati. Monsieur dit trop. Kande Bozela yango Cible l'album de maître donc na sentir neti na mapata quoi. Ndeka bomona donc musique est très mystique donc na ko écouter pour Rani okobo que la biso kama elo mbe oyo kangida na kati ya Cible e ko sala kano makasi pa banango la ultima. Koba ye abimana kokoso. Abimana kokoso. E bongo novelas. Kasi yango anati. Biloko novelas. Pour ceci la tenera bomona donc organisation ça très bien. Toza watara makamba boy foka Villa Nova. Il faut orchestre Fabregas. C'est une tabac donc na salamate donc makamba barbecue na Luanda botike la Villa Nova. Bolo ba souté. C'est une tabac pour la ofele masanga ko fait donc kolia ko mela ofele pour na ba fan na biso nyonso. Makamba boy kaka et pas Kirus Gujarati. Makamba boy na habite vraiment na habite tout de bravo limisana bakisaka question moka souka. À chaque album il y a Fabregas. Pourquoi le boss de la qui zegen? Scout moni Kirus Gujarati c'est Gujarati ani toloba. Ouaneza ba secret professionnel Kirus eza combo bansier grec babanda obenga Jésus-Christ nakala. Kirus. Gujarati mais c'est dit trop. On est dans les bons avec Kirus Gujarati. Ouais, wana nakoka na ngako décortiquer te mais eza ba secret professionnel mais na lobiga pona pesa batmo flash po ebika biso ba congolais to kanisa mabe tango ba loba Kirius ba kanisa tamususu ebika ndeki ndamaka mais eza vraiment bon côté abi pona penda album we simba penda sengela ka combo penda changer kaka pose again c'est pas vraiment bon vraiment donc ya ba combo moko ya kibonzambe quoi Kirus Gujarati mais c'est dit trop. Merci Rani Stress Maestro. Bon, au penda tout le monde a pembe na ngeza ba fan ya Fabregas Maestro. Donc je plein. Moi belle banana. Pourquoi tu ne peux pas sous un OK. Voilà.
plaisir à mon vieux ami Snavie na ngamoko DJ Sabin. Léona Yambeli Binosko Bosso Yanganda Monique na kati ya barbecue ya sortie officielle ya cible album ya Maestro na Yambeli Bino DJ Ken. Balobi na partenaire na biso o na bosente partenaire na biso ya kati yango la ultima hora azape suswa na soutien à DJ Ken Ben Willy les Gabonais. DJ Ken bonne nuit. Ouais bonne nuit. DJ Ken na kati sortie officielle ya album ya cible maloba no sentiment. T'es bon album eza déjà bien biso oyebi ke o eza Maestro. Eza disque Maestro au troisième, quatrième disque Maestro. Donc eza bien makasi en tout cas loko to lo bezate o mozomona. Ba rumba ba générique eza bien. Bon biso pe tema de la collaboration na bango yango tozawa en tout cas to sepela déjà. Tant to beta masola collaboration to moni vient nga Ben Willy les Gabonais pembeni. Hein? Donc Ben Willy le Gabonais a partenaire munene no soutenir biso. Donc toza pona ye surtout nga na zape pona ye après Maestro na za pona ye po azana nzembo mobimba wa. Donc nzembo mo yoki nzembo rumba moko rien à dire. Donc toza wa Ben Willy aza mutu moko mutema munene azo aider biso azo aider pe ba artiste. Donc toza supo na ye nzembo en tout cas to fêter quoi. La fête continue. To fêter pour la musique il y a Ben Willy les Gabonais chant na moko mobimba na kati album à cible to fêter les sous pour na barbecue puissance mondiale. Comment flash te eza kitoko na oki ba DJ Stuga ba Nisha Bekel bon séjour à Luanda Nisha Bekel Shakira Trésor Madrid donc na oki ba te belé en tout cas c'est bon nzebo kitoko. Merci DJ Ken. Ouais na sepeli ndebo ya mbinga Tridon en tout cas bolo kitoko na Paris Trésor Madrid Junior Babachi Tonto Babachi le tenant du titre bafana radio aux États-Unis sans oublier maman sociale Gianni Mungu TV de Canada. Merci on va tout le monde à DJ Ken ya boîte aux alaka cheval blanc et comme Zorba. DJ Sarkozy, on est ensemble. On dit t'as besoin d'amour, mais ça. Ma camona kaya. J'ai pas ouais, j'avais été là. Et que mon pays, on a dit que ma tête. Tozasko a naba master ya Maestro Fabregas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como te chamas? Peggy Kiala. Peggy Kiala. Sim, senhora. Peggy Kiala, quais são os seus sentimentos consoante o novo álbum Cible do Maestro Fabregas? Olha, é de louvar, né? É um prazer de ver um jovem humilde a subir uma vez na vida. Nesse álbum, o que me cantou mais, encontrei muito estilo que já estava perdido na música congolesa. Um dos estilos? Tipo do Papauemba, do Luambo, de... Pode cantar só um pouquinho, pelo menos só flashar, para o público poder entender, né? Quais são os estilos, né? Qual é o estilo do
do novo álbum do Fabregas, Cible. Que tu disseste, acabaste de encontrar que é do Papa Wemba, que já se perdeu no estilo do Ndomboló. Nzotoyo, nae pave a pamba. Obrigada, Peggy. Ok, tá bom. Papa, ba sentiment na yo concernant la sortie officielle de l'album Y'a Cible. Vraiment, merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Rama Kanene, top modèle. Concernant l'album, vraiment, Fabrice Akoli Makassi. Et vraiment, depuis maintenant que l'album est ciblé, il a vraiment beaucoup travaillé et il a grandi. Babi, style musical est côté trop. Ouais, à côté de R&B, il y a Betty Rumba, a changé style la générique congolaise. Vraiment, nous sommes trop fiers de lui. Merci. Sentiment concernant Barbecue Ndengele qui au monde vraiment, c'est pas facile. Nathan au Elanga. En plus, na niveau ya Luanda, Lelo mardi, plein au Ezar pour la Fabrice. C'est comme d'habitude. Hein? Rien à dire. Hein? Rien à dire. En tout cas, on a Luanda, Indimela, à Futaranete. Ok, merci. De rien, merci. Merci à tous qui me suivent. C'est bon. Ah, Nathan. Avec One Culture appelle sortie officielle l'album Nabiso Cible ya Maestro Fabregas et te kuta ina batu te kuta na ba Nabiso Fabrice de Bruxelles plata nzanza wana organisateur ya Boro babi pona ko conclure na kati ya organisation ya Boro to zele pe na moka ba organisateur na mpeso makasi bino webi boss Ricardo Ngandanga babi estamos aqui presente com o nosso produtor de eventos e só não me esquecendo, né? Ricardo Ngandanga, né? Boa noite, Ricardo. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo. Pode encostar um pouco aqui? Tudo bem. Tá bem. Ricardo, quais são os seus sentimentos consoante o novo álbum Cible do Maestro Fabregas? Olha, primeiro para desejar os meus parabéns ao grande Maestro Fabregas pelo lançamento deste grande disco e dizer que cá nós, os angolanos, recebemos este disco com muita felicidade, amor e prosperidade. Gostamos das músicas, gostamos do disco e esperamos que o Fabrício venha aqui, que nós vamos lhe receber como um rei, como um ídolo dos angolanos também. Sendo um dos empreendedores, como é que eu posso dizer? Um dos empreendedores que também tem empresas aqui, né? Tem empresas, empreendimentos dele, tem hotéis. Quais são os seus sentimentos com os seus clientes, os que seguem o senhor? Olha, hoje vamos falar do Fabregas, não vamos falar de empreendedorismo, não vamos falar dos bens que nós temos. É só para dizer que o Fabregas vem a Angola, nós estamos aqui. Tá bem, muito obrigada. Fabregas vem aqui em Angola. Sabemos que não, tu é que Ricardo Ngandanga é garçom de disque, Mabanga Ezanga, tem Ricardo Ngandanga. Agora dessa vez, será que também tens uma música dentro do álbum Cible? Uma música especificamente para mim não tenho, mas muitas músicas em que o artista não esqueceu as pessoas que sempre lhe apoiaram, que sempre estão com ele nos bons e nos maus momentos. Ouvi que lá nós estamos. Parabéns, Fabregas, Ngandanga Yoyo, em frente ao caminho, atrás da história. Uma palavra linda pelo nosso site, YouTube, Angola Última Hora. Que continue assim, é um site muito legal e que nós angolanos sempre seguimos. Beijo. Beijo a você também. Obrigada a todos.
One Culture babi boyekaka avec One Culture libosanga na moni ka boyekaka avec sortie officielle l'album na biso cible kaka boyekaka. Bonne nuit papa. Bonne nuit maman. C'est présenté. Sophonie Lemba garçon sombre. Garçon sombre à villageois. Ouais, villageois 5 penza, 5 penza villageois. Yé penza Sophonie Lemba sombre. Ça dit quand on connaît on connaît. Quand on connaît pas on apprend. Aïe. Bon papa sort sentiment non pour la sortie officielle l'album à cible. Na maintenant Zelango depuis 0 heure. C'est-à-dire là na salle pour la Zelango. C'est-à-dire na Tony Samine son fort là na yogi ba donc ba chanson moi dégager à 4 sur vraiment. Donc maestro coup de chapeau pe na staff sombre toujours na Simano toujours. Non c'est là na générique auto bimisio. Oh novela c'était même mususu wana o ebeta migolo wana. Ça dit que Kangalonda Kalaté déjà. Bonne nuit papa. Bonne nuit brigade. Patron Peter. Patron Peter, sentiment non concernant sortie officielle album cible. Sentiment vraiment mingeza que la famille libota orchestre na biso to lingango mingi donc plaisir na biso za troka que tout le monde au plus na biso bimisika cible donc batu ba keri on a né moi bien donc toi vraiment l'aise qu'on a ninga part na biso na cop na biso. Donc toi vraiment à l'aise, n'est-ce pas vraiment cassé. Ok, merci. Merci vraiment. Bonne nuit. Ya, bonne nuit maman. Comment papa? Nathan Kitenge. Nathan Kitenge. Nathan Kitenge. Tout le monde a nakati barbecue Fabregas, quoi que non master P à Fabregas, fan Fabregas P. Sentiment non concernant sortie officielle l'album cible. Bon, sentiment non premièrement ali, na sepeli ga de mettre le bagende pasali. Donc mettre avec dans la souba de thé musala na sepeli pour la bayu maté to moni boulot de sepeli bena makasi. Mais bien vous répondre toujours bato ba fal balobe bo répondre te to répondre à ce sadi to tika bango musala nde répondre bango. Comment mabwe za rasute na ville ngola mabwe ya rasute do ba barbecue comme ma 6 personnes mais motala tabayango eza ardo makambuka ya rapafa. Combo ya Fabregas wana YouTube manakata album à cible pour na to conclure. Combo Fabrice YouTube manalbum à cible. Curieux c'est curieux. Et da curious. Curieux nani kujarati. Curieux c'est jarati. Ah merci papa. Ya na sepeli bena maman. Merci à Engineer Bravo, Imagine, DJ Merlin, enfin écouter le whisky, en valeur de 50 000 points sur la chiboula. Ah, là, il est tombé. Ma DJ passe en amour, Azali. DJ Merlin Routier. Hein? Dans le beat, les gars, on a un bon assez gabo. Ici, où est le bébé? Merci. Ah, on a des soucis. DJ Merlin, Malumi les autres sont là, on va tout rapporter par nous. Soyez ma voix qui est. Il y a mon tabac marqué, ma voix qui est. Ils étaient que ma voix qui est. On va lancer pour vous vraiment pas mal comme ils s'appellent les Soso. Ah, bravo image de DJ Sony vraiment. Pour la belle et les Ah, sous nous pensons tout le monde présent, il y a DJ Bouton. DJ Bouton, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. DJ Bouton, il y a métro bar à Katia Louane la casquelle quoi. DJ Bouton, présence non, pendant la Katia barbecue à l'élo. Ouais, présence dans la carte barbecue à l'élo, il fallait que ça là. Donc, ils ont question na biso biso ça va DJ ba tout, toi va DJ ba tout nyonso donc. Toi ma besoin ça na mboka fo tout le monde na rapport tout le monde ça bilongi, ils allera bien. DJ Bouton, sentiment non pour la sortie officielle l'album à cible, on a libanga na kati. Bon, libanga ezalé zalaté mais sentiment na ngai na déjà épave na moyen déjà que album ils ont promettre.
Comment chambre boye épave? Oh non, pas vite, pas vite. Comment le mot boye nzoto yo? Ah, nga vraiment moi ba organe là, moi mingi mais mbala sima to yimba. Bon DJ Bouton. DJ Bouton, merci hein. Ouais, merci. Les deux fois sont je vous demande, il y a pas les vêtements pour passer au milieu du matin. Les silencieux des moments. Vraiment. Les villes en matin, fait dans maïs. Passer au milieu du matin, bravo. Staro Monana Troyo. Moi mateta tongo penda biso bana maestro c'est pendo kati penda mai pendo senti penda ko komba maestro zo bima na kati ya makila bongo penza toza ato sepela makamna album ebimi toyoki ba chanson kitoko ya kano makasi ndenge ezala kaka onoela kiladi la fille ya papa yo mo yebi vie matete na maboko toza pena ana Luanda bina to lobela makasi toza to sepela pour album na yo na kano makasi eleki kitoko to sepeli fort tala kaka yo mo yebi. Merci vraiment Noëlla. Sentiment ni noza nango pona organisation o euti koleka na lisungi ya plata nzanza elongo na rani stress maes elekani kitoko pezo continuer peka koleka na kitoko diana lien tabebele na lembiango kutu musu na tiki kuna fona mema na pale zebele makasi yo lobeleza te bao bayebi toza a elongo na bandeko na ngai bana matete to sangani ba commune bele mais matete pe na maboko kandenge ezalaka tozo sepela nzoto yo zako mona ya zabe ya pamba ya merci bongo ya merci babi na kati ya wana kultura makambo toujours kabo to kende ka toujours boye bino mabo uti ko mona ndeni ambiance ya nganda Monique oto lekela pona sortie officielle ya album ya cible ya Maestro Fabregas o abenge turo courage c'est Kujarati couragati c'est courage à tous comme mon dégât et le boss était mon vieux babi partenaire ya kati ya site na biso mokango la ultima hora Ben Willy les Gabonais j'espère que non 4 ya ngana Monique ça le plaisir à dégâts vieux taka babi que non nzembo na puissance c'est puissance ninian et ça canon fort et beti penda makasi na kati et ça des gars fort alors babi koloba mingi trop parler fait tuer mingi pe makwa
babi musaile kamaloba nebele bino mo bozui setintaba bozui libanda bozui kati bomoni be interview ba fan Fabregas ndeni lekeli donc trop parler fait tuer. Donc continuer toujours pena si émission nanga na opesa mbote nanga pas mon vieux David Lutete vient nanga Fabrice de Bruxelles vient nanga si boy sadi la basola kaka so solo te penda mawatro so la basola ovie ça la manja na basa mbote nanga c'est pas mon vieux ingénieur tout de bravo babi derrière la caméra ça manja ba mbote nanga pas batu nanga balanda ngaya à tous mes fans na kati ya One Culture yango la ultima hora tokutana la prochaine émission bye.